Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de victoire. C'est un jour de ma résurrection après plusieurs années de persécution injuste. Il a plu au chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi, fils du docteur Étienne Tshisekedi, qui a décidé de me libérer, de m'accorder la chance de continuer à vivre et à travailler pour la République. Si je suis arrivé aujourd'hui, c'est grâce au président Félix qui m'a accordé la liberté. C'est difficile dans des circonstances pareilles de s'adresser à un homme comme Papa Étienne, que je connaissais personnellement, de manière beaucoup plus spéciale et particulière. Je suis fils de ce pays. Je n'ai jamais vu un politicien de mon pays de la trempe du docteur Tshisekedi. C'est un homme qui a sacrifié toute sa vie pour la démocratie. Et il est mort pour ça. C'est un homme que j'ai découvert incorruptible. Un homme totalement légaliste. Et je crois que son combat mérite d'être salué par tout le monde. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le 8 janvier 2022, ça fait une année que le président Félix m'a accordé la grâce et je me suis dit, au lieu de fêter pour ma libération, j'ai résolu de venir au mausolée pour rendre un hommage particulier, respectueux à la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba. Pour lui dire que parmi la progéniture qu'il a laissée à la République, Kapinde désormais fait partie de cette progéniture. Donc la famille du président Tshisekedi devra compter, entre autres membres, et compter aussi parmi les membres de cette famille. Parce que être sorti de la mort injuste et accorder à quelqu'un la possibilité de vivre pour lui-même et pour le pays, pour sa famille, je n'ai pas de prix à payer pour ça. C'est plutôt ma loyauté que je proclame à demeurer fidèle au président Félix et soutenir ses actions, soutenir les combats qu'il mène pour la République. Je suis un homme qui a beaucoup servi ce pays sous les drapeaux, jusqu'à la preuve du contraire. Je suis à la disposition de la République, sous le seul commandement du président de la République, pour pouvoir participer à donner le meilleur de moi-même sur le plan physique, sur le plan mental, pour que ma vie libre aujourd'hui participe à toutes les solutions qui apportent le bonheur à notre peuple. Voilà l'essence de ma venue ici. Je porte mes hommages à cette occasion pour dire au docteur Étienne Tshisekedi qu'il a légué à la République
un fils. Par la volonté de qui ma vie a été sauvée. La liberté m'a été accordée et donc j'ai un devoir humain, un devoir patriotique à rendre hommage à la mémoire de cet homme qui mérite le respect et la reconnaissance de toute la République. Oui, naza mwana mboka. Oui, nazaki na prison injuste ndenge olobi moko. Nasala eloko ya mabe te. Eloko moko ya mabe nasala na mboka oyo. Au contraire, nasala bolamu pona batu, pona ekolo na biso, pona sécurité ya batu tu. Mais nafutama ndenge wana na ba injustice. Ba condamnation oyo nyonso elekaka wana na kontaka yango te. Parce que tina ya vérité na biloko wana ezalaka te. Le plus important, c'est que souffrance est qui. Nzambe asali que na libota moko ya ba Congolais, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oya kufa pona démocratie parce qu'à lutter vina ye nyonso. Ba prison ti akufi. Na famille na ye tika bana, mon année moko a décidé à tali que c'est mauvais côté bateau injustement persécuté na mboka. Azimokano ya libérer Batouana na parmi Batouana colonel Edi Kapend azali na kati. Donc le kola jour wana izaki lelo ya kubima ngai. Ole na fete na ndako. Na vanda na baninga bana ba camarade. Ole na kende na ebite wapi na lobite. Je dois reconnaître que liberté oyo nazui. Vie oyo na koki lelo koza libosia ba micro na bino nazui euti na volonté ya mutu moko. Mutu wana eza nzambe oyo garder ngai vivant parce que mingi na ngai bakufa atikali na prison. Dieu m'a gardé mais a touché motema ya président Félix libérer mutu wana a libérer ngai. Yango na décidaki ko fetete naye kopesa honneur et pas ya tata oyo abota ye poye azwa bik a signé ngai Kapend nazala libéré. Alors eloko ni na koloba na peuple congolais na pesi bango ba vœu ya bonne année parce que zambula sika na osenga bango oyo balingaka ngai oyo bayebi ke nazaka mutu ya gauche droite te va soutenir l'action du président de la République. Na osenga na bawo nyonso bayebi ke il faut mboka na biso échanger. Il faut mboka na biso ekende liboso bazala sima ya mukonzi basalisa ye esika mabe bayebi se awa mabe ezali. Biso tolingi boye mwana mboka sala boye. Esika ya malamu ba soutenir ye pour dire tokoba pour que oya mabe to bongisa mboka na biso lobi ezala mboka ba Congolais bakozana ngo fierté. Mimi nilikuwa mwenye kufa miaka mingi 20 ans nilisubutu huko prison bila makosa na sikufanya kosa hata moja. Lakini mtoto wake wakati anakamata madaraka naona kama lazima bakorije ma situation yenye kwa mbaya. Na alikamata mipango ya kunitosha ku prison. Siku ya leo le 8 janvier nilisema siwezi kubakia nje kucheza mchezo ama kunywa pombe ama kufanya kitu chochote. Nilikamata decision ya kwangu kuja hapa hivi kuleta shukurani kwa mzee Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwenye alizala Felix Tshisekedi na kuambia jamaa yake kwamba tangia leo mimi na bibi yangu na watoto wangu na jamaa yangu tunakuwa jamaa pamoja na jamaa Tshisekedi sababu nimekufa na wengi walibakia na mimi ndani ya prison wamefariki. Kwa bahati ya Mungu kwa mapenzi yake aligusa moyo ya president Felix na ananifufula
kaburi hiyo nilikuwa ndani, na kwa hiyo ni shukrani kubwa na kuja kutwala hapa na kuambia wote wenye wanasikia Kiswahili kwamba niko mzima na Mungu ananichunga vizuri. Rais Tshisekedi ananitosha ku prison, na ulisema neno moja kwamba mimi ni mwanajeshi. Kweli ningali mwanajeshi na siwezi kufanya chochote hapa. Nakuja saa mzazi anakuja, mtoto anakuja kuona mzazi wake. Mtoto hata kama ni askari, hata kama ni balozi au sijue nani wa serikali, anabakia mtoto na anakuja kuona baba, sababu ni baba yetu mwenye alimzala president, mwenye alinitosha mimi kumabusu. Nakuja en tant que mmoja wale waskari walisufri, anatoka mkifo, na en tant que mimi nakuja kuleta shukrani kwa mwenye alitosha hiyo damu. Kwanza Tshisekedi mtoto akue na baadaye akamate signature kunaondosha hapo. Mengi mwenye mnataka kujua mutaweza kuzungumuza na advisor wangu ama avoka wangu, anaweza kueleza nyingi kufata maneno ya kidroit, lakini kwa leo sio siku ya kusema nyingi. Ndingela twasagidila ku bana bon soba bena Kasai, ndingela moyo ku ba militant ya UDPS, mukepesa mbote mingi na bampangi ya Bandundu na Bakongo, na bubu yai mumekwisa kotala mbuta tata na betu Tshisekedi sambu ya kupesa ndi merci na zina ya mwana nandi commandant suprême Félix Tshisekedi. Bonne année à vous tous, bonne année à Beno. Il faut à cette occasion et en cette date mémorable pour ma libération, j'ai une pensée très liée à l'égard de tous les prisonniers de la prison centrale de Makala. Ces gens qui ont partagé avec moi 20 ans de souffrance, nous avons partagé l'amitié inoubliable. Et en cette date de ma libération, je prie Dieu qu'il puisse les fortifier chacun. Et je leur adresse mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Je leur demande chacun de continuer à rester serein, fort de l'intérieur pour attendre le jour de la libération pour chacun. À vous tous, merci mes camarades, merci, à très bientôt.